Vraiment, na pesi bino merci, na tindeli bino mbote pe na remercier Nzambe du fait que boza devant l'écran pour bolanda témoignage oya Mama Deborah et pas ya Pasteur Tiffany. Ndé na 2009 Nzambe yaka okotsanga lisu jeune ya 10 jours. Il y a 10 jours. Na kota jeune à 10 jours c'est tozelaka eza mokozi mwa ya na boîte na ye akatsa abatu. So meki kotia lokolo na mai et que bangubu bayoki mai bouger baye baleyo. Mais ekosalama awa na kikwiti te yo zoke zelanga na Kishasa na otalisa yo nino eza na kati ya bâtiment wana. Te nga yeba nga nange. Na kokwea na mai na nange mai eza moke eza nga iloko te. Ba mai mine to kata ebongo o nde na kwe na mai ka na kwe na mai na baniko nange na yoka nkele so no pesa histoire na kwe ka na mai boy tala ba nyoka minene tala nyoka mota minene ye linginga na kingu musuna makolo mususu na nzoto tala ba ngubu tala moye nzama ko révéler makamo na ndoto mais ozo ngo likolo nzama zo talisa yo makamo ezo ya mais yo zo ngo likolo ndoto nyonso zo lota bondela Nzambe après son discernement soki oloti ndoto omonika ezaka moto ezotambola net bato moso yoka ka eza moto ezotambola eza malaria te Nzambe loba na bandoto orke ngalo miyeba te téléphone ba négliger bazoya na biloko oyo ezoloba nini ongana omona bon na bimaki na tongo en tout cas na saki ne sengote siko apôtre Michael azali déjà yakala ngana lekaki na Equity apôtre aye na beteli na bi apôtre ta bandoto na loti abi ndoto wana mabe oloti bongo na bi to aluki biso o mundele moko aye wato fandi ne bana mweto lena bangainga na ye nzoka de atiki savo pe amonganga na bana ki boti ko pesa mama na bi. Mwana moto te po akosangai abongwa ni pete po awangata Nzambe ya le Nazarien bana kitoko koma mokonzinga atako bapakola ke mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo bateli le Nazarien lipamboli oyo mona na katempeni mama kandelobi kolapye mapapu masope mafuta tokokesikana longo na Nzambe oyo babenga na makomi Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, très chers internautes, la princesse de l'Éternel, je vous aime bien de l'amour de Christ. Que la paix de notre roi soit avec nous. Nous sommes dans cette émission témoignage. Je sais que ça fait bail, on est là, il n'y a pas de souci. Jésus-Christ reste le même hier, aujourd'hui, éternellement. Avec Mama Deborah, nous continuons ce troisième partie. Donc, il y a un premier épisode, il y a témoignage naïe, accompagné toujours avec l'apôtre Michael. Un des témoignages à Souka, parce que le Zali, troisième partie. Si c'est déjà deuxième partie, troisième partie, il y a témoignage naïe, mais premier épisode. Lorsqu'à Koufaki les sous pour la troisième fois, un des clôturé témoignage plutôt qu'il n'a pas cambotali l'apocalypse, on a interprété le message nous avons fait mais Régie va nous balancer un élément et on se retrouve tout juste après. Régie avant.
Nazokatela nzambe losako na se siko. Tozokata losako siko kuna. Nalingi nakatela nzambe losako. Losako awa. Aniva. Allez, katela. Allez, tozosonga siko, tozosonga. Tikela katela. Nazosonga, s'il vous plaît, tikatela. Yoka. Olingi lipal. Olingi kopot. Olingi mosala. Bona nini. De retour sur ce plateau de Nazaréen, la princesse de l'Éternel, maman Tiffany, chez vous dans vos maisons. Papa Guy Labala, le Sako, Yesu Anzambi. Donc, Neka, ma soeur, moi-même. Jésus-Christ reste Dieu. Nous commentons maman Betty Kokele, papa Foura, maman Foura et papa Kaïs, maman Madé. Donc, Yesu Anzambi, Nathalie Moussibou, Yesu Anzambi. Donc, Tabo Yango, on a invité à Dono. Mais Yesu Massia, Jésus-Christ de Nazareth est Dieu. Shalom maman Deborah. Shalom maman. Bonne santé. Santé Zamala. Gloire à l'agneau. Bonjour apôtre Michael. Bonjour maman Tiffany, comment on a déjà Zamala Mponangai. Bonne santé. Zamba zo batela et surtout il y a batelu lisusu vraiment tout monde lisusu et l'axi vraiment qui a protecteur. Amen. Lilo banayo ya mbemisi bana. Na pesi bana Nzambe merci parce que baza toujours branché na chaîne na bango bazali ko zwa tango nyonso boyebi pe ko bakisa tango nyonso kondima na nzela kolanda musali na Nzambe servante ya Nzambe maman Deborah kaka ndenge mama uti koloba premier témoignage première étape toleki deuxième toleki autokomi na troisième étape pour aya kopesa mena ba révélation apocalypse donc Nzamba pambola bino bozala toujours trop branché na kata chaîne ya Nazareth et bon partager pe message oyo en fait que comme ba extrémité ya mokili nyonso mbote na ngai na famille na ngai nyonso famille Mavuzi famille Mokumu nyonso mbote na madame Nasina Bara na pamboli couple oyo ya papa Dashi na mama Sarah na pamboli couple ya papa Nicolas na mama Mireille na pamboli mama David la grande dame merci Nzamba zana bino. Merci, nous continuons maman Deborah, bonne santé. Santé Zamala mon maman. Ezana malamu na sala ki ba fièvre mais na komi bien. Na komi bien si ko ezaka yo na sepeli kutu na moni yo. Nzamba zolo kumu. Parce que solo service bituma satan. Na komi sinza. Merci Tokum Saka Nzambe dans toutes circonstances glorifiant Dieu, lui qui nous a gardés, qui nous a protégés, bien-aimés dans le Seigneur. Même à la fin, on pourrait témoigner le Seigneur, mais continuons d'abord avec le témoignage de maman Deborah. Maman Malbo Mokayo. Vraiment, na pesi bino merci, na tindeli bino mbote pe na remercier Nzambe du fait que boza devant l'écran pour bolanda témoignage oya maman Deborah et pas ya pasteur Tiffany. Na pesi bino nyonso mbote na zane sengo mingi mbote na batu nyonso mbote na prophète Igena Italie mbote na frère Roger na Angola frère Roger na Italie bino nyonso boza ebele ba frère Clamis frère Miss mama Patience mama Rebecca boza ebele na pesi bino mbote soto lobi totanga awa toko zalati buto mais na pesi bino mbote frère Ron frère Patrick na pesi bino mbote mingi toza lisusu awa na écran pour bolanda témoignage oya suka ya mama Deborah tolobaki pour na témoignage wana na kufi na tango ba operenga bolandi ba makamebele nzamba talisanga na ye repo na vandi to vandi esili nzambe orientenga efo na kende kikwiti
nde nakendaki Kikwit kuna na Kikwit nakesala misala nzambe nake travailler mingi na fongoli be église na entourage wana nyonso na fongolaki be église ebele na sima nango tokomi na 2000 na kana kati ya Kikwit wana nde place na kotaki théologie pese bato ebele bazotuna ke ndenge nini ye nzambe azosalele mingi ke no lukani na théologie te bible ezoloba likolo ya parole bakisa science eza mabe te kutu namonaka à partir ya théologie bon théologie eyebisanga likambo te sur ministère wana eza nango théologie eteyanga te ke eza boye opesi nga explication te mais théologie aedenga na bamakambo mosusu neti na kote baéthique na bamakambo mosusu bwa ebele théologie esungi nga mpe eza mabe te donc eza kaka kobakisa la théologie pozwaka oui nalandaki missiologie ngai nasali missiologie na préféra missiologie puisque naza missionnaire yango namona ye nalanda na nga missiologie natangi na Kikwit na silisi nde na 2009 nzambe ayaka okotisanga lisu jeune ya 10 jours nakota jeune ya 10 jours sec nolia te nomela mai te kaka osambela nde place nzambe atalisaki nga lisusu ke tala maison wana nano okota te mais ekosalama awa na Kikwit te yo ozoka ezelanga na Kinshasa na otalisa yo nini eza na kati ya batima wana bonga mpe na bana comprendre te likambo yango eza nini nde etokomi 2010 nde nayaki Kinshasa avant nano naya Kinshasa na koti mabondeli wana 10 jours nzambe atalisinga mai ya liboso oyo donc nzela moko direct bango kende pe misala nzambe na apôtre Michael na vision tozaki na apôtre Michael tokende tozokende mai wana tokatisaki ezalaki bien ezalaki mozindo te mai ya monene me tokati yango makolo me tokomi quelque part na remarqué on dirait gode na nga moke etikali nde nayebisi apôtre Michael gode na nga etikali tozonga tokezwa gode wana nde toye kozonga toye tokomi na mai wana sikoyo mai ekomi mai oyo totikaki tant tolekaki mai ezaki mozindu te mais tozonga mai ekomi mozindu makasi nde bayebisi biso ke mai ekoma na bangubu na bakrokodile na banyoka na kati ya mayo nde biso tolobi bo première fois tokatisaki makolo mais turo tokatisa lisu ndenge nini après baye koyebisa biso bato mo bazaki wana babite tozelaka eza mokonzi mwa aya na bwato na ye akatisa bato so meki kotia lokolo na mai eke bangubu bayoki mai ebouge baye baleyo nde mokonzi wana pe aye na bwato na ye aye na bwato nde mala moko apôtre Michael baweli bwato comme na ye bananga kowela te ya koti akatisi ngana tiko zela ye ngana tiko zela babi otozela deuxième tour tozela deuxième tour mutu ango pe aye lisu te mais apôtre Michael kana ngamo kuna azobelela kaka tour asima ne komona sikoyo mutu wana ye aleki ayebisi nga ke bozela ngaka wana na ke sokola nde mutu nga ke sokola ke dure nde na kati ya rêve wana nde na ye komona na yoki banyama ezoyi bazoya makasi on dirait bangombe nde jeune fille mo tozaki ne wana alobi mama omoni banyama wana baya komela mai na 18h so bakuti biso bazana banjoko ba lion so bamoni biso bakolia biso toluka mako katisa biso ko no katsani no katsaneni na mbala mo no kampoti mikao benga na nga mama de bo banyama makasi ezoya banyama makasi ezoya siko na mbala mo to kiti kota seto moni nzete mo bona mai nga bito katsana nzeto to teka ma tolio tia lokolo bon nzete ngo e flotter et ça net ekota na se ya mai ebimi apota kriye mama de ba tia lokolo nzete wana te ko tia wana te après tolongwa na bisiko no katsa neni na kokatisa ndenge nini banyama ngo bazoya na vitesse na ndoto siko na mbala moko na bite nga yeba na nga nange
na kokwea na maya na nanger maya eza moke esanga iloko te bamaya mine to kata ebongo oyo nde na kwei na mai ka na kwei na mai na bandi ko nanger na yoka nkele so no pesa histoire na kwei ka na mai boy tala ba nyoka minene tala nyoka mota minene ye lingi nga na kingu musu na makolo mususu na nzoto tala ba ngubu tala moyete ngano ka polémique solo ba maman de bois crier toujours au nom de Jésus crie au nom de Jésus ngape no crier ka au nom de Jésus Christ au nom de Jésus Christ mikena ngabo kuna so sambela siko yungana zo nanje ba nyoka te na mbala moko toke tokomi pembe na mokili na lobi au nom de Jésus Christ de Nazareth ba nyoka nyonso ekwe na mai nde na bimi na mokili Mikaela atuninga basuyo ngabite basuyingata me balinga na nzoto baswinga te na bani ko lenga na mamo na sutuki na pongi ndoto wane bangi singa penza makamo nini omona boye nzamba bi makamo no yebisa yo eza makamo soki ekutana na ngo liboso mais il faut kanga motema toujours crier kana kombo ya Jésus ko crier kombo mususu te na bangi ndoto wana donc epesinga pasi après quelques jours na koti na motuka na ye Kinshasa na ye Kinshasa peut olali bien premier jour on a commis Kinshasa na commis kabona butu to komaki vers 0h et to komi na 0h to solo limingi comme na tika bango kala ba mbule belé to kutani bon ba ser ba yamiga ba di église ba yamiga sikoyo te ko lala so ba 2h du matin ka na lali bo na loti ndoto aliboso na moni bazotel sanga téléphone et vandi noté et so sonné moto yamba téléphone azate moto yamba téléphone azate siko na tele téléphone sonné moto yamba azate ngana ke na hôtel na suite téléphone wana na bandi ko yamba nde basela nza ba yebsinga nde ni otomboli téléphone eza yo moko zo mi yambela nabi elingi oloba nini mala moko na sutuki na pongi ndoto ngo répéter 3 fois ngana comprendre te kana même butu wana na loti lisu ndoto na zongi pongi na loti ndoto maswa oyabi maswa moko bakomi yango trône de Dieu za comme église na biso siko na maswa ngo moto azaka commandant maswa eza représentant na biso na mbala moko maswa wana zindi maswa zindi siko ba bendi maswa ezaki na biloko na kati biloko ekomi poto biloko ekomi nkele nga siko na yebsi bango na bi te to sokola maswa o to boka biloko epoli maswa ezonga bien to kende voyage ale baboyi babite maswa eza propre biloko pe to boka te to continuer ka bo na sutuki donc na butu wana no lota ba doto ka mikusi na bi makamu ni no mona na la musi mama président na biso to lala na yi nga tunye est-ce que ko yana nga peza ba sepela na ngo ya lubi to sepela te yo mona lobi batu so ba zela yo so les amoy to linga ko zelo kuna na suka mboka mais to zeli yo mingi ozo ya te batu ba panzani na bi bandoto na loti mabe nde na yebse pe bandoto wana na tongo pe alobi te soki apôtre ye lobi yebisai apôtre yepe na yebsi ndoto na yesu bandoto apesi ba raison ne soki discernement so andeni mais na teli men eza problème ni nde to bandi pe ko sambela to zo banda ko sambela nzambe awa na lina pesa bato ba conseil bon néglige bandoto te eza bato ebele nzambe ko révéler makambo na ndoto mais ozo ngo likolo nzambe zo talisa yo makambo ezo ya mais yo zo ngo likolo ndoto nyonso zo lota bondela nzambe apesa o discernement soki oloti ndoto omoni ka eza ka moto ezo tambola net bato moso yoka ka eza moto ezo tambola eza malaria te nzamba loba na bandoto orke ngalo miye ba te téléphone ba négliger bazo yamba ngote na hôtel nzoka nde zanga ngano comprendre te nzoka nde banyama oyo maya liboso na kendaki eza bien na deuxième tour ekomi ba nyoka nzoka nde eza makambo ezo yelanga ngape no yebana ngati siko mais nazaki na capacité de raisonner biloko wana na biloko oyo ezoloba nini ongana omona bo na bimaki na tongo en tout cas nazaki na sengo te
siko apôtre Michael azali déjà yakala ngana lekaki na Equity era apôtre aye na beteli na bi apôtre taba ndoto na loti abi ndoto wana mabe o loti bongo na bi abi bondi la nzambe to bondi la kaka biso peto vandi en tout cas na sala même pas ta 5 mois persécution yé ko bima na église donc na yé ko comprendre que ndoto batela ngote mete persécution wana ezani banda to banda musalo apôtre Michael azaki moi moké so ba 20 ans donc abandaki musala za mwana moké donc imaginez moi na 6e des humanités talaka exacte que 6e des humanités aza mokolo te mwana moké mais quand dès que Michael quand jour on nzamba zoyer on nzambe a récupéré Michael lobi nango ezaki examen d'état c'est que banda Michael a sala examen d'état tindenge to tamola akoma même pas ndako na bango ndako na bango ko keneka boye rare bonjour koto moko mususu to rata peza le pambo libo anja yako visiter biso na olia bakiti na ba mesa atanya ukondoko na mona yo na chayo na mwamba la minute on a 4 bena katikata saka fufu. Oui, alors est-ce que tu bonjour. Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc dès que ça on a eu galère na niveau 0. Bon, tout ça là boy. Moi il n'a pas bon vraiment mingité. Mais nazo tchela bino moi mkio naza nango na agence mon boy Nazareta. Sarita qui dit sérieux. Oh. Maman, comment est bon donc yo pesa au fouti mbongo kuna partir à poto biso to ya to jibilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifunga mi comme na Nazareth. Na kufie. Agence lisusu. Naka sansu mulongo kuna. Pour cela susu. Kuna iza mambo mulongo te. Ye si a fouti mbongo kuna partir à poto biso to zoke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyeko. Yeso mona makama bongo na monte. Bat papesi mbongo kuna biloko ko récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais yango bandi. Maman, dès qu'il a yebi singai, mais na limité, na lingi na mona ki mona beso, poli kamboye, na monde na ne salamate. Maman, yebi sangai. Ba pesi mbongo kuna, biso to récupérer biloko kolia awa. Ya solo boutique Nazareta, ezali boutique ou ezali à distribution de produits alimentaires. Ah! Na sali poto sunga, bandeko oyo. Même ba oyo bazana na peu de ressources comme la boîte de bazana niveau qui chasse même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si on a un bon côté, nous devons na pota ko sungayo, a ozuka biloko kolia. Eh maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bongo awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareta est ici à Kubungate, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique Saint-Vincent. Ah, Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous avez monté Déjà vous avez nango, on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Ah! Non. Nazareta. Nous allons la Congo Sili. Julia, nous allons kangisa kia fufu. Ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareta, tu as un système en bimbi, dans Bongo Shingo. Bon, ok. Vous allez Silio. Sarita qui dit sérieux. Kaka po nzamba lobaki Michael akobima te akenda ko na bango. Mokolango to côté église, et to côté église, to bimi na église Michael singa o madebo to kende et pas la biso to keta la ba mama. Ngabi Michael ba pegisa yo ke obima te. O tenga peka boye botianga na ndako lokola prisonnier. Ngabi te Michael nzamba boya. Talanga mokomoko nzamba pegisa ngana ke nzamba te na ke kuna na kezwa bakuna zamba yo sikoko bimate Michael abi jamais il faut tokende kaso oboy na kei suko mo boy na kende tika na ke mutuko ebomanga na nzela ndeba yoki bongo na bi so na tike pe mutuko eke eboma ye
nous avons un problème et pas na bango peut se bayebi ke aza et pas na nde to zwa ki nzela to kena Mikael et to komi pe kuna maman ba frère Mikael za kité akeno teka siko balanie na jeune fille ya Mikael a mokie o azao akela na maman na bango bi oyebisa bango ba kenete bazelanga nde biso to zelaki maman ba Mikael aye ko yana ba 18h boy o bozela pondu eza njour na lambi bozela na lamba fufu nde to zele pa lambi fufu pe biloko ngo pe to liaki te to loba tia na sani to kelia na ndako ye pe ate biloko na sani butu ekwe biso na Mikael to okeni nzoka nde na moi wana papa moko aya babi aye na maswa donc azaki lokola meti e papa wana aye akekutaka ser moko boye tosambela na ye akoti na ser wana ayebisi ser wana ke yo yeba ndako ya mama Deboa oyo akufa alamuka ye alobi nga aza mondimi na ye nasambela na eglize ya mama Deboa ye alobi tokioki etikanga nde ser wana azwi ye aye kotike na ndako après papa na bi sava kende abimisi sava monganga apesi ser wana siko papa na bi sava namoni ndako yo kende e papa na ke avandi amoni bana nanga atuni bango wapi mama Deboa balobi mama Deboa bana to babimaki na église bakita na ndako ba apôtre Mikael na apôtre Mikael papa bi mama Deboa yoka te ba yoka na bango te ye Mikael ba pekisa ye te pona ni asa tetu siko selo bana nanga ba okanisa kake ayebani na biso e papa ona oloba na mbala moko bapi ya tuni passer na bino azawa alobi ndako passer sa musika te papa ancien penda ezaka pembenya abibo ki etikanga nde bakepe na bana tikuna papa na avandi bapase batuni papa yo uti wapi o na uti Kinshasa na za missionnaire no tambo babi papa siko yo yeba mama Deboa wapi apôtre Mikael ngo yebi wa o te nazoya na nzela nazu message na Nzambe ayebsinga ke so komi na dibalo bwe luka mama Deboa akufa alamuka apôtre Mikael pe asa na permanence luka bango yango pe na ye na tuni mwana moko ayebsinga siko mama Deboa ba pekisa ye atambola te apôtre Mikael atambola te batamboli pona nini ba passer ba comment siko na yebsi oke ba pekisa bango batambola te on Nzambe ti siko ba vandi pe sikoyo passer azolo bake mwasi na ye alambaki ngai ya kokalinga kana mafuta na mwambisi aliboke bomuke batie na sani batie mai babi papa yaka tolia yesi ko alobi ke ngano lia nganga pona lia ngo kala na lia nganga kala banana zanga mwana muke siko yepe bano lia nganga mbisa simba te au lia nganga basisi kolia na mbala moko mwasi ya pasteur yena mabo azaka na Bible mwasi ya pasteur ayena savon po apesa sokola maboko nde papa wana babi to mona pe place abimisi savon te asalika loboko bo savon monga gebimi alobi te zong sana za savon na ngamonga asokoli maboko era sokoli maboko nde azwi savon etikala pesi mwasi ya pasteur abi omoni savon bano sokola nango kako na mbala moko siko basu comprendre te mais savon ngo ibimi wapi siko na mbala moko avandi abi na zongi epa ma Deboa azongi liso ba passer pe balandi ye siko ba passer ba oloba misu na ye pebe zo prier siko yo ba pasteur ba ayena ndaka tuni liso bana mama na bino ngwa yete babite ayete abeti mabo ayoka nete vraiment solo pesa za tetu mais nzamba zo linge kaka ta zo sala mabe asa tetu suko ba passer ba tala suko ayebi ndeni ke ma Deboa za tetu na mbala moko avandi bakomi so ba 19h nde alobi nazo zonga nazongi na maswa ko mama Deboa za te ayoka nete nazongi na maswa nde bapesi bango 3 frères bapesi 3 frères baketika ye na maswa bazokende pe biso pe toyanga na Mikael otiaki nga liboso bi ozali na sima yo ozaki na sima
Mikael na sima na braquer ngali boso yesi kwa zo braquer place wese libulu to kutani kana 3 frères wana biso na Mikael to moni 3 frères mais to mona mundele wana te en tout cas to mona yete peto le pese manzela wezaki muke ezaki mwa tinel moko boy côté au terrain ballon côté au bandap siko mwa tinel okati sa Mikael lobite ko tourner bonanzela munene musika to katana mwa tinelu biso pena Mikael to katana bete Mikael kuneza mabulu na oleka biete habite na za braquer siko biso peto okende na mabulu wana liboso na zaki na sima Mikael liboso o braquer ngana kwena libulu na kwena libulu nde Mikael nekisinga liboso Mikael akomi na sima ya otaka braquer ate braquer biso to okende to moni 3 frères o baza ancien moko na 2 diacres bape na Mikael amoni bango ancien mador ok wapi o to komawa bape sika réponse ke to komawa ngabi na butol boke wapi bango pe babi mande boza mabe banda bokena kina moi banda to bima na église na 12 te ero na bite to bano c'est la maman lamba pondu alamba fufu to so pondu to saki na biso ko ne pas ba apôtre Mikael ba beteli biso ni lisolo ke to mona mutu moko ayebo te biso pe to mona mutu wana te en tout cas ngana moni na nga ye na miso bote Mikael pe yo to mona yete to pesi ba openzela 4 diacre ba leki ba telemi pe boy to so la na bango na mona nga pe mutu te nde na poser ba question si ko boke wapi wana na bomoto ndoto te na bisi ko boke wapi ba bite to komawa awa wapi o kawa nambala moko pe biso do lobi Mikael alobi ngana kokabote nazo kapongi okay nde to si na biso nzela pe ale toke na biso tozo kende toke tokomi na ndako tokomi na ndako tokomi pe vers 20h nde mala moko ba passer babi bino boza mabe bo vraiment ata babima ka bapekisa bino ko bima na yo Mikael pe mutu awuti ko so message nzambe ka sika ozolanda ka mande boa kuba yo zolanda ye Mikael pona nini tala mutu mwa ye ko luka bino awo bi mutu aluki biso o mundele moko aya wa to fandi ne bana moto lena bangai na ye nzoka de atiki savo pe amonganga na bana ke boti ko pesa mama na bi mundele alukinga ayebinga wa o awuti ke shasa parete nzama pesa message azama so malaika na maso malaika mundele o so azameti meto monenet mundele misu nezo briller na bina bon moto boy abina bon moto na bon moto mundele ayekulukanga abi makamazana ngo il faut ayepsaka yo abi si c'est comme ça Mikael tokobima na soso liboso ata ba 4h du matin comme soit le mot à 7h biso toketo ke luka mundela na olia bakiti na ba mesa atanya ukondoko na mona yo na chayo na mwamba na minito na kata pena katikata saka fufu. Oui, allô est-ce que tu bonjour. Boni. Et le côté et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc dès que ça on a eu galère na niveau 0. Tout ça là boy. Moi il naza mbongo vraiment mingité. Mais nazo tchela bino mon kyo naza nango na agence moko boy Nazareta. Sarita qui dit sérieux. Oh. Maman, comment est bon donc yo pesa au fouti mbongo kuna partir à poto biso to ya to jibilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifungami comme nango Nazareta. Na kufie. Agence lisusu. Naka sansu mulongo kuna. Pona zela susu. Kuna iza mamba mulongo te. Yesi afuti mbongo kuna partir à poto biso tozoke ko récupérer biloko oli. Tika boyeko. Yiso mona makama bongo na monte. Bat papesi mbongo kuna biloko ko récupérer biloko oli na agence ezalaka. Mais yango ibandi. Maman. Leki nanga yebisi ngai mena ndimite. Na lingi na mona ki mona mbeso. Poli kamba boye. Na monde na ne salamate. Mama yebisa ngai. Bapesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa. Ya solo boutique Nazareta ezali boutique où ezali à distribution ya ba produits alimentaires.
tosali po tosunga bandeko oyo même baoyo baza na peu de ressources komeka koyede bandeko nango baza na niveau ya Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à 10 $, 15 $. Donc si on a un bon côté, nous devons nous apporter au sungayo, à aux yeux à Bilogolia. Eh maman Nazareth, Tanzamba Pambola, Bakse Mikole Bele, Awa Nasena Mokili. Et bon, Awa Tozawa, Potoyeba, adresse à Awa. La boutique Nazareth a été ici à Kubungate, Toza Sir, avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face de l'église catholique. Ah, Saint-Vincent, d'accord. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà, vous avez on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Ah non, 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 non. Nazareth, vous avez la Congo Sili. Julia, vous avez Kangisa qui a foufou. Il y a modé, il y a foufou. Oui, pour la Nazareth, tu as un système en bimbi, dans Bongo Shingo. Bon, ok. Vous allez Silio. Ça, c'est du sérieux. Aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pete po awangana Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Ebana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le Nazareth lipamboli oyo emonanaka tembeni mama kandelobi kolapie mapapu masope mafuta tokokesikana elongo na Nzambe oyo babenga na makomi aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pete po awangana